na ko kende chic choc le yenge de ngadia de ngadios yebna ngana benga na nuance maman Zeno la guerrier Masolo ya kin chez vous. Bonjour à tous, nebi que vous êtes belé pour na kolanda. Émission Nabino chaque jour avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Déjà pour aujourd'hui là, Tomé Bino a invité Morobo et beaucoup découvrir yen ndenge na bino moko. Ah, donc la ndenge na bino moko ka ndenge za na système Masolo ya kin. J'ai dit déjà un grand bonjour à mon invité. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça semble aller par la grâce de Dieu. Vraiment, on a une casquette normale. Il y en a bateau belé, batalio, pour reconnaître na bango yote. Yep ça va en rosana ni pour ça la rani. Oui, alors premièrement pour un respect, il y a bateau bazota la biso, na banino kolongo la casquette. Nga komo nangeza papa Ogi. Kombo ba yebelinga awa na kini, kombo ba yebelinga na masolo ya art, na masolo ya théâtre. Komo nangeza bongo papa Ogi, naza coordonnateur ya groupe Nouvelle Génération. Coordonnateur ya groupe Nouvelle Génération. C'est ça, oyo, tout le monde a déjà en biso, tout le monde est en pleine répétition de Tekozabino. Oui, bien sûr, tout le monde en pleine répétition. Tout le monde en préparation. Il y a des pièces, oyo, total, ça n'a pas tout. Na chaîne Nabino et raison pour laquelle tout ça en cas de préparation on a aussi prendre vraiment plein de travail. Ok, merci beaucoup Papa Ogi, coordonnateur et groupe Génération, Nouvelle Génération. C'est bien bon. Est-ce que au Bandara comme la Nouvelle Génération to ou tarana quelque part? Papa Ogi nazana parcours moi ya moi ma classe et puis ya mon laï. Papa Ogi a bandi théâtre na groupe Divin Chef. Dans le groupe Divin Chef, il y a le président Jojo Moulex, président Jojo Moulex Moulala, Azalasu Namboka Wate, Azan Afrique du Sud, na PC Bambo Tessika Azali, président Jojo Moulex, na Bandi Théâtre et pas président Jojo Moulex dans le groupe Divin Chef. Tant on a éco longwa na Divin Chef, on a éco kende na groupe il y a Papa Lobe Kimbateke. Papa Lobe Kimbateke na PCP Mbota passant, il y a Zape Namboka Tazan à Londres. Président Ngai na le KP pa ya Papa Lobe Kimbateke ton na longwe pa ya président Papa Lobe Kimbateke na eko kende na le dio du théâtre ezalaki Willy Mambu et Tsakala président Johnny Tsakala na président Willy Mambu na le dio du théâtre tous ensemble na baninga mususu et après quelques temps na eko longwa le dio du théâtre non ngana longwa te le dio du théâtre ndé panzanaka tango panzanaka président Willy Mambo akenanga na ngambu na ye président Johnny Tsakala ye pa kena ngambu na ye président Johnny Tsakala na ngambu na ye asali les abeilles président Willy Mambo asali Moni Mambo alors biso siko tozaki parmi batu oyo tokende na ngambu président Willy Mambo tant tokende ko mona makambu pe kuna pozaki Moni Mambo non biso talaki par rapport ya au moni scénario. Il y a groupe Tozalaki, le dio du théâtre et Simba Maki na maboko président Willy. Donc biso là par rapport il y a intelligence, il y a scénario, histoire. Tu as mona vieux Johnny Azaki parmi ba président bango balé ba président mais vieux Johnny Azaki beaucoup plus côté technique. Vieux Johnny Azaki na kaka beaucoup plus sur le plan où est là qui makamusu soit makamusu est là il y a groupe makamba finance makamba nini mais sur le plan scénario. Sur le plan qu'on les à la télévision, dès qu'on les capou qui bat on a scène et ben la président Willy. Alors tout cela qui choix, il y a aucun pas il y a président Willy. Ngamo kakate également na baninga musus. Et après baningo pe basala qui peut choix, il y a aucun na les abeilles il y a président Johnny Tsakala. Tant que nagi nengwana ko sala pe na Moni Mambu ngana eko longwana eko tika bango. Na eko kende chic choc le yenge de ngadia de ngadios. Motomo prêtre. Mon président ici Kazana Mikilia Poto na PCP Bambote na bika Olanda ba image yo ton avec des chic choc le yenge na zoki tana nga pa ko travailler et après quelques temps na chic choc le yenge ndeka na zalaki e ko sala chef na biso moko o tozakane na Moni Mambo ayaki ko sala groupe na ye combat groupe na ngwane zaki Eco Théâtre na eko longwa chic choc le yenge na eko rejoindre chef na biso wana tozakine na Moni Mambo na groupe Eco Théâtre parce que na kati ya groupe Eco Théâtre ezakina ba master musupe tozakina ba ona le dio du théâtre ba master musupe tozakina ba ona Moni Mambo et ko sala ke biso tout to eko kutana na Eco Théâtre juste après Eco Théâtre etenaki pe kaka te na eko longwa na vente
et après kolongwala ngai nde na sima na yango mama Zena la guerrière. Hein, yebana lingana benga na nuance mama Zena la guerrière. Muta bimisanga, muta revesa ogi na télévision, muta sala ke ogi partout baye, c'est mama Zena la guerrière. Na deuxième temps siko ton ko longwe ko théâtre et ko sala ke mama Zena la guerrière, yé pas longwa ki monument ya président Willy Mambu a ko sala groupe na. Tant wa sala ki groupe nazaki première mutu o ya sollicitaki. Tokutanaka comme par hasard avant déplacement maintenant mais la moi bière naie et que ça l'a rappelé avant que le cana a sollicité que non petit dans des aboyés Nicolas n'en a parlé n'engina ça la groupe maintenant on a pour ça faire partie dans quatre groupe et bandé ka le quoi ba blague na accepté qui cause na maman ensemble ne combat groupe en ezalaki nouvelle vision des Zena la guerrière. Nouvelle vision des Zena la guerrière. Na comment qu'on travaille ensemble la maman Zena la guerrière et na kata groupe wana na zaki loko la un chef de groupe. Donc zaki après maman Zena la guerrière ngana landie na sima. Et groupe wana tondo le kana CBS télévision. Et na groupe wana nde et yaki ko sala ke maman Zena pesa ki nga vraiment ba chance belé et na yembala moko pe ko salama na yepe mbala moko koma ogi on a komi lelo donc grâce ya mama Zena la guerrière parce que ba groupe tout wana na ebiso na leka wana na zoko opportunité oyeba na te na zoki opportunité obimate mais muto a rêver sangai muto a sala ke batu ba yeba ngai eza mama Zena la guerrière na pesi yeba mbote belé na mobali na yesika bazali baza bango na la Canada mama Zena la guerrière ba mbote belé voilà ton fils tala au moins commis les lois. Juste après maman Zena la guerrière, ndesiko na ko sala nouvelle génération. Donc nouvelle génération et outina nouvelle vision ngana ko sala nouvelle génération. OK, on va parcours moulayi makasi moulayi penza. Mais au sali combien de temps bando sali nouvelle génération? Banana sali nouvelle génération, to sali déjà 5 ans de résistance. 5 ans de résistance, namoko na carrière na salle déjà 17 ans d'expérience. 17 ans, maintenant 17 ans wana banda penza bato bakoma vender monso azotala. Atala lobi tel papa ogi yo. Ça fait au moins combien d'années? Banda penza bato bakoma koyeba yo sur l'équipe na nzela pe bagangi papa ogi aleki. Banda bato bakomi koyeba ngai nazo kene déjà ba 2 ans yango. 2 ans déjà yango parce que au moins il faut le la vérité banda tawana Nioso étoile nange brillaka nanuté na kata groupe nouvelle génération na okende ba 2 ans on a groupe na ngamoko na okende ba 2 ans banda ke batu ba découvrir groupe na nga banda ke batu ba porter nga na mitema na bango ba pesinga confiance banda ke batu ba yebinga ogi na groupe na ngamo nouvelle génération 2 ans mais na kati ya groupe ya mama Zena la guerrière ou ezaki bongo groupe nouvelle vision. Bande ko jouer peka na rôle ya papa. Papa Ogi, nazaleka papa Ogi et pas ya. Jean Comboté, hein, c'est ton vrai nom? Non, ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom c'est Hervé Mondita. Mon vrai nom c'est Hervé Mondita. Combo ya papa Ogi, mutape sangweza mama Zena la guerrière. Parce que ngala bando jouer normal. Nando jouer normal, ndene ka nando jouer, je me souviens meka tonalité mama Zena la guerrière a moni, le kolaza aza espère. Na boulot oyo arumela tellement na musala oyo tangwa telenga bi Hervé yo reporter demande jouer normal bando benganga goal à love de l'île virage l'homme qui est adoré par 1000 femmes à cause des propriétés. Moni basi bazé belé apa na yo ça adoré na 1000 femmes. C'est basi baza oyo moins belé parce que moni basi balingaka esika oyo moi si atabozane ki makango te mais moi salinga azali esika oyo balingi. Et si ka bazo considérer des places au moins celle ngakazala raison pour laquelle au moni bandeko basi basé belé par rapport ya bandeko mibali parce que awa vraiment ba se retrouvera considération ndengo ba balinga bazalela awa vraiment bazala na modèle wa et voilà ndenge na uta kolobaka mama Zena tangwa yoki ngane na ndosa la tonalité première fois yo kanga na sa tonalité abisinga bi Hervé ko banda lelo o bando sous normalité o bando jouer tonalité. Na bande ko baye makasi mère vraiment pour ba groupe tout wana na tangeli yo ya parcours nanga na bande ko jouer normal mais pas maman Zena la guerrière ayebelenga pe na normal mais tango aki ko yoka o ebata makikati na ngai ndalo ba nanga ko banda lelo olongwe gola olongwe Hervé
okomi Papa Ogi. Première fois na joué na combat Papa Ogi, nazaki vraiment talaga ba maquillage ba nini beaucoup plus ngana na lingande essence ba to ba mona ndengande. Mais mère ba gité yo vraiment faut Ogi vraiment père moko boya mungala tout ça et tant on a qui comme meka na ko mona ba donner ko changer et à ce moment là de toi nanga ya kisko yo ko bima ba tu nyoso ba découvrir nga. Donc na koyeba na bo na groupe nanga mona na 2 ans et pas maman zena la guerrière peut 2 ans donc ba 4 ans déjà ya ko sala ke batu ba yeba ngai batu ba yokanga voilà. Ok, merci beaucoup. Dans Namoni Penda, l'isolo na weza moulaï makasi, mais au moins loko la info 16 ezawana. Donc info 16 nzonzingi pe aza déjà ko invité batu mususu ba luka ba s'abonner déjà pour ba tala Penda ba théâtre ya Papa Ogi ba remesana na yo pe ba remesana na info 16 nzonzingi en tout cas ba s'abonner kaka. Pourquoi rôle wana ki Papa kaka ya ba pesa kwa ngomba liboso? Et ça va bientôt aux arènes on a des difficultés à changer ta façon de parler ou comment? Non, ton mère a pesa ngango. Ngamo na miyeba te onazalaki. Na miyeba na ngaite. Nde na uto loba ke maman za expert. Maman zena la guerrière aza muto arumeli na musala théâtre vraiment makasi. Tant apesa nga rôle wana na bana ko s'attendre te ke ekoki ko sala ke na s'en sortir. Parce que na zo déjà ba Tembe na banda ko bimaka te bato banda ka ko yeba. Et ngamo na yebaki te ke à travers tonalité onazaki nango na koki ko sala ke bato ba yeba ngapi. Et tant mère a pesa ngango na banda vraiment ko boya. Nanda ko loba ke ah mère nga vraiment nga foka normal. Nga foka normal. Mais le kola yazaki kolo groupe a s'imposaki parce que banda ko mona ninu e batamaki na tonalité wana et puis na rôle ki bo papa wana. Malgré nga la banda ko boya mais nazaki obligé parce que kolo groupe ne muta obligé kinga. Et tant on a sala ki ango digateme changer ba donner. OK, na nouvelle génération oyo groupe na yo moko sali. Bando bandi ango ba pièce ni déjà présenté batu. O penza soki bat batali yango er batala rango atala ba DVD nde basomba ba benga ka o penza pe ba féliciter yo. Na pour la pièce moko. Ba pièce nini donc meka un peu ko résumer ba pièce no Nioso et puis oyo abeta biso solo ya pièce o ya suka o to. Ouais. Parmi ba pièce on a sali première pièce na sala eza miracle. Première pièce na sala eza miracle. Juste après pièce ya miracle nagi ko sala retour dans le monde affiche na ngweza libanda retour dans le monde à part retour dans le monde na ko sala pièce mususu moi messieurs affiche na ngweza libanda après moi messieurs nagi ko sala pièce moko ezoya et à part ezoya nagi ko sala pièce mususu kokota komima mabala à part wana na ko sala pièce moko boye tondo bengango ekabula bitumba na sala ngo mingi na ba fin de l'année kolaki sabatu ndenge nini ba fille ba koma ko se comporter na ba fin de l'année et puis ndenge nini ba garçon peut ba koma ko se comporter na fin de l'année titre pièce wana ezalaka ekabola bitumba donc eza idée moko ezalaka idée moko séparateur entre année ya kala na année ya sika auto ça revient chaque année na chaque fin d'année aux ongles la même pièce ça revient ezongaka chaque fin d'année Nioso mais ezongaka kaka na ba même scénario te ezongaka parce que mon biso to ba éducateur ya masse ezongaka par rapport ya ba réalité oyo ko sala que par rapport na koloba nini par rapport ya réalité auto ba no vivre na momango ça veut dire neti boeto na 2017 na 2017 ça wato otala na 2017 ba congolais bazo kana ba fêter ndenge ni kota bana basi na kota ba garçon na kota ba ya bato babala na kota bato voilà quoi na tali Nioso wana na sali analyse et par après to travailler par rapport ya oyo to moni na société voilà na 2016 eza na ba réalité na onde to salelaki ya 2017 eza na ndengo to salelaki na 2018 pe to sala ngompe na façon ba réalité o to mona sur le terrain voilà. Et après kabola bitumba nde to moni nouvelle pièce na biso oyo eza kutu pièce nini oyo eza actuellement oh d'ailleurs nazo ebisa batu que eza déjà na info 16 nzonzingi so ba lingi penza ba découvrir pièce na biso oyo ya sika pièce ya Papa Ogi na groupe mobimba nouvelle génération ya sika bakota na www.info16.com mais plus na YouTube obeti info 16 nzonzingi ndoko mona biso eza pièce nini titre nango eza
pièce oyo nanu premièrement à part pièce kabola bitumane na lobby et na sali déjà ba pièce belé na sali déjà ba pièce belé parce que na 5 ans talaga 5 ans na 5 ans na to sali vraiment ba pièce belé na tamboli pe moi ba chaîne belé pour na koma na chaîne na le karalelo na Congo et voilà donc kabola pièce to sala siko to sala siko le cœur de l'homme j'appelle to boaki premier épisode donc nazo senga vraiment na bandeko tout vraiment balobaka makomi nzambe zo balabiso balobi vaut mieux loko ya suka que ya bandeli. Vous comprenez? Job azolo makomi nzambe balobi je sais une chose, mon terre est vivant et il se lèvera les derniers. Donc na ligne vraiment bandeko nyonso bazaka na mboka libanda bozwa biso penda lokola groupe moko boye ya suka. Groupe moko boye penda ya suka oyo yé na masolo oyo pour que bino bato libanda bo découvrir. Ya on a lobby vaut mieux la fin. Pourquoi on a lobby la fin? Parce que bazwa temps ya kotala ba groupe belé mais biso yo nouvelle génération to mi bengi na biso bato suka. Mais bato suka ba français ko ba souvenir ba bi vaut mieux la fin d'une chose qu'est son commencement. Je sais que bandeko ba Hollande biso na États-Unis d'Amérique, Patricia Lelo Pukuta, famille Pukuta Mobimba. Je profite aussi pour cette occasion de saluer Anthony Tatumuto Monakati ya Chicago. Anthony Tatumuto Mbotala papo giyeyo masala yo Tatumuto ya Naleki. Naleki ya uzala kacha States, mutombo déjà comme la kacha States, na minute ko ko mape partenaire topé producteur ya master na yo Ogi. Mutombo ebi place to wuti na kacha chic shock lo yenge wana ebi ba place to wuti masala nga mutombo. Et sala nga bien soki na zuata singala yo masala nga mutombo Anthony yo ebi. En tout cas donc Anthony Tatumutombo kenega na info 16 nzonzi. Abonne-toi et puis on reçoit une nouvelle génération chaque mois, chaque année, il y a chaque épisode na carte ya téléphone, iPad partout au tal rapenza YouTube et au ça vrai bien. Maître Nelly Mwinga mama moka boboto nebi ke pa landara lingara mingi ba théâtre oyo. Mais quand un peu copier sa biso message clé oyo ko pousser bandeko bazo landa biso libanda mboka. Et bah au na théâtre na yo na nouvelle génération bah au côté pena na info 16 nzonzing bah keti na le cœur de l'homme base à la décité message nini ba ko retenir na histoire oyo bozo beta actuellement na katia pièce le cœur de l'homme tozolo bela mutema ya moto Ngai yo papogi to raisonna ki to lobité to mekana ko talisa ja ya ki mutema mabe moko. Parmi mitema mabe ezalaka na kati ya mitema bato ya bato mususu tolobi le cœur de l'homme yana bato mususu bana mitema malamu mais yana mutu mususu pe motema ne tonda na mabe ebele na pièce na biso le cœur de l'homme histoire nini eza nani asali mutu mabe nani mitema ne mabe na kati ya le cœur de l'homme tozana papa moko boye ndeko na biso Peter ya jouer na groupe List Boy ya président Ladi Esobe. Ndeko na biso Peter aza parmi ba invité au tobengisa ki to travailler na ye. Ndeko na biso Peter aza na mbongo ebele. Na mbongo ebele aza nango abotama na Congo te. Abotama na village. Na village place abotamaka e ko sala katanga ba classe na ye. Et banda ke papa na za ki en vie atinda ki na Kinshasa. Mais Peter abotama ye moko te. Peter abotama na grand frère na ye. Grand frère ya Peter wana comme na ye papa Ogi. Papa Ogi azaki grand frère ya Peter. Siko bandaki bazaki na village Peter na grand frère na ye Ogi. Peter abandaki kolinga mingi classe. Mais grand frère na ye Ogi ya bando préféré mingi kolia komela. Ando préféré mingi ba distraction qu'en classe. Siko bandaki azaki na mboka. Papa ndenga bandaki kozala na Peter ezate ndenga bandaki kozala na Ogi parce que Ogi azaki mwana liboso papa bandaki ko s'attendre na Ogi ke Ogi na linga classe alinga makambo ebele parce que ye mutu azaki lene OK azaki surpris OK voilà. So beti Nioso bato ba hotel la lisute donc tiki bino na suspense abonnez-vous mais quand on peut sensibiliser bato Nioso bazolanda yo na Afrique Amérique Asie Océanie Europe bango Nioso invité bango ba kende place
nouvelle génération les kakanakati ya YouTube s'abonner et puis na rotala tala. Oui vraiment s'abonner na bika na libana mboka naza na bato ebele naza na vie na nga Gabi Zanga sikazali o benda petit na yo vie na nga sale fort o s'abonner kota penda zoaje yo mutu banda tuna biso trop ba petit na ngai na kini kande bo sala théâtre ngome na libanda mboka tozomona binote vie na nga Gabi Zanga vraiment kota na info na info 16 Njonzing info 16 Njonzing o cliquer kaka wana o koti o s'abonner directement ba image ya groupe nouvelle génération o komona ngo kuna na kat vraiment na zo senga na batu tout oyo balingaka papa Ogi misusu pe balena Kishasa mena minito bali bana mboka nazo senga vraiment na bino mama nanga Zena la guerrière mama nanga kota pena na info 16 Njonzing mama Zena la guerrière otala ndeni mwana koli vie nanga Jojo Mulers président nanga kota na info 16 Njonzing otala ndeni mwana yo Gi akoli vie nanga papa Lobeki Mbateki kota na info 16 Njonzing omona ndeni mwana bino akoli vraiment nazo senga na batu tout vraiment tokota et vous allez vraiment bien. Bon, vous allez jamais décis parce que tu as la préparation. Okay. Tu as vraiment préparation. Bon, écoute, tu as la répétition. La préparation, tu as préparé. Na bajaka ba tournage ndenge biso to travaillaka ce qui na Kishasa de to sepeli sabato pourquoi pas ailleurs na libanda pe tozanga ko sepeli sabato donc bo pesa biso chance bo zwande ta na bino ya kokota na info 16 Njonzing bota la pièce le cœur de l'homme pour comprendre nini batami na kati ya titre le cœur de l'homme. OK, merci. Je crois que tu as directement fait tes dédicaces, non? OK. Moi bagisa moko mi balé Soki bazali. Ouais, pour la dédicace pour le moment vraiment na libana mboka na komba mutu na utanga te parce que pour le moment na bango te mais na ko senga na mutu Nioso wako banda ko sepela ke ngayo yo papogi benga ona numéro ni voilà na ko senga na mutu Nioso wako sepela ke ngayo yo papogi na banda ko tanga ka kombo na ye na kati ya ba pièce na biso na ba épisode na biso auto lexa na info 16 Njonzing obengi ngai mutu Nioso ko sepela ke ngayo yo gi Barter Batrice ya groupe ngona ki papa Ogisi pour pas découvrir cela veut dire Ngai yogi naza ko senga na bato nyonso oyo baza na posa ngai yogi nakomaka kotanga ka bakombo na bango oyo aza na posa ya dédicace epa ya ngai yo papa Ogi obengi ngai na bibero na ngai oyo na bosa ni bibero limero na ngai obengi ngai na limero na ngai oyo 089 na poto babandaka na 089 te babandaka na plus sunga ngai plus 00 plus babandaka lenge nini naza kobosa combien plus 243 plus 243 89 85 97 540 na bandeli bibero na ngai nalobi plus 243 89 85 97 540 yo moto yoza na posa groupe nouvelle génération to banda ko tanga kombo na yo moto za na posa groupe nouvelle génération groupe ya lelo ba groupe ele kate ya lelo groupe ya lelo nouvelle génération ya sika oyo biso tozali oza na posa to koma ko tanga ka kombo na yo oza na posa to koma ko lobela misala na yo obengi ngai na bibero na nga telefone o na uti kopesa wana soki obosani pe numero wana okangi yango malamu te okoti kaka na info 16 Njonzing info 16 Njonzing okokenda kokuta pièce na biso le cœur de l'homme okokuta batie premier épisode na se wana okomona numero na ngai ezali wana yango wana numero ngani asalelaka okamati obengi biso mais omoni mama makambo eza kolekala kati ya Kishasa okondima te bandeko na biso ba roulage vraiment makambo baza kosa na kati ya Kishasa wa eza kosama mote mokolo mosutu
nazalaki na kati ya motuka moko tobandaki kokenda na mataki motuka ya zando toza kokenda na motuka zando toza kokenda na motuka zando toza kokenda na motuka zando awa biso na kati ya Kishasa watobenga kango traki seri barulage ya soki mokolo wana baza na piaka ya awa na Kishasa watozanga kakimia tete moko ya roulage a se présentaki liboso ya mutuka oyo ngai pe ogina zaki na kati mutuka waneza ko ya njoka chauffeur wa bandaki komema biso ya bosa naki singa ya fre ya mutuka oyo ngala zaki na kati ezaki ya kokatana sikoyo chauffeur bazakala ba technique na bango ata singa fre za kokatana mazana ndenge na yaza komemela mutuka na ye roulage ayebaki na epete aya telemi liboso ya mutuka oyo biso tozalaki ayebi pete ke singa fre zaki ya kokatana roulage bandaki ko siffler aza kotalisa na chauffeur ke telema pona vérifier mikanda et puis yo pesa ngai mbwengi na ngai mbwengi cela veut dire moi faranga moi mbongo moi quelque chose chauffeur aza roulage aza ko siffler chauffeur pe moyen ya ta frère ezate mutu keza ko ya roulage aza ko siffler mutu keza ko ya roulage aza ko siffler bande ko na ngai mbala moko likambo ko kamwa mutu kawane ya lokola frère alaki te et tout mbala moko roulage tout roulage etango mutu ke tutaye roulage a matiri kolo bato nyonso akufie roulage akwina se biso nyonso toye wane kita na mutuka etala roulage akufie totala kaka kuna roulage njoka nde tango batutaki ye siffle oyo abandaki ko siffler bandeko na ngai amelaki yango roulage ameli siffle totala mbala moko roulage abandi ko belela lokola melaki siffle ya biloko nyonso roulage akomaki koloba na munoko na ye ekomaki kaka kobima na so ya siffle roulage a komi ko belela na kupr on se krrr biso nyonso to ye wana bato bele to tuniye to oh mais papa roulage ba tuti yo boye sengi na to me mayon hôpital sikoyo papa roulage yo ovana ka kote nini na vana kana monga krrr kote nini kote ma komini ya materte alors eza conseil pour la bande ko ba roulage bazaka na mboka libanda bosala lokola barulage na biso awa te tala ndenge moto atutani et puis ameli siffler ngayo yogi na lobaka ko soki nga na vondi neti ndenge na vandi boy nalingaka te moto atelemisa ngai yango moni na suka na lobaka etimbio nini wana etimbi ngala koyeba ndenge nini etimbi kaka tiko laisse tomber. En tout cas, merci beaucoup, Papa Ogi. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. Je sais que vous êtes très nombreux là. Vous avez souvent l'habitude de suivre Info 16. Info 16 est votre chaîne que vous aimez beaucoup. Déjà, là, notre entretien avec Papa Ogi. On va bien la combo Hervé. Ah, donc merci beaucoup, Bolandi Ango bien, et prenez seulement rendez-vous de nous suivre dans l'Info 16 Nzonzing. Là vous allez suivre tous nos théâtres et aussi n'oubliez jamais de suivre toujours vos émissions que vous aimez tant de l'Info 16, Tososola, Masolo et Akin. En tout cas, quant à moi, Rebecca Bilendo, je vous fais de gros bisous et je vous demande seulement d'être branchés, connectés. On se retrouve prochainement. Bisous.